Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, il va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango, ma camion sur ma gag koseka, babina M La Grâce TV. Et vous avez une grâce, et puis vous avez une copine nada, et ma copine, on a conseil, on peut s'abonner à moko. On peut s'abonner dans tout temps Georges à côté de Katinen. On peut s'abonner pas tant Didier. Amima okana vina bango yaka osaboni na M La Grâce TV, c'est non stress liko na unada na kati suka tuganga makemba leo rotokisa makemba otumba liko na makemba kalinga do bakalinga kaka. Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV. Na moto ayo kililoba hakeye kopanza yango epai ya basusu po bayeba ngo liloba nzambe zalinguya moninga na ngai etubelaka masumu o sikonze mwana etune marimari atelemi na bakwanga na maboko frère bona kisanga nzembo na sepeli nango siko ngai tellement que moral ezaki bien te ba humilier bino ya na katele lingala c'est yo mo teke nzembo na koti studio te donc mukolo to yeba na kana ye esape mukolo oyo on a yo kana société pour ne pas dire que ennemi hein. Donc to ezalaka ndenge na circonstance ngo alors tangu to kaboni fete sili atika na muntu na nzembo na muntu na ye akomo tinda frère Clovis Makola frère Clovis Makola a en vie Clovis akomo ya ngiringiri to travailler na ye surtout to travailler au monde ah ça nga frère ko yemba bien yemba bien. Surtout les meilleurs mois, il y a mon nzembo na bino yemba na matanga. Il y a mon nzembo na bino yemba na matanga. Non, na vrai sens du mot, non? Bon, et pas. On a gâté, on aime la grâce. Bangu na balobi na ngai, awana mitiki na nzambe, nzambe na ngai, asala po na ngai. Mbatelemi babeti mondenge. Mbalobi tokotala soki nzambe na yo akosala po na yo Yesu maloba batata mwasi esuka ya banoko pe kwea se ya Yesu yango etelema bendele. À chaque fois, on a des loges, on a bien. Vous en avez bien, on a bien. Alors, question, tout n'ingaï, franchement, nous avons pas un grand frère na Lunda. Grand frère Zara Coxer, na oti kitasa na ye pa na ye, pour aider na misala na ye. Na fa na kata comptoir. Na zo kanze mozo beta libanda. Na kata ngabi, oh ngai. Na bini de comment qui a combien apôtre dans Lubangu pasteur Gédéon apôtre Gédéon na bisi nzembo zo betana na nani o ya frère Clovis na cheka Meilleur vœu et bonne année déjà à l'an 2022 pour abonner nous sur M La Grâce TV. Hein, tout le monde peut bongo abonner à M2 Pro officiel TV hein, bisika ya papa Matou Daniel. Salom Nabino peuple de Dieu, place na sur rosa image oyo. Et c'est toujours ceux qui bon mon abisso, biso peut mon abino yango vraiment ils accueillent c'est mon abisso. Alors je dis merci et pas ya patrocinateur officiel ya chaîne M La Grâce TV. Hein, j'ai Azari Abakoma, le maître boss. En tout cas, il te donne $200, on va te faire soigner. Donc, Azara toujours wana. Nandenge am La Grâce TV pour nous appuyer biso musala oyo ekende malam. Merci à Rossignol au Matoko, Babi les réalisateurs, hein, tout blanc, on ma pembe, Azapen attention à pembe, les lots simbi caméra, donc Azad de retour à Luanda, tout pécho déjà, bon retour à Mbokanayo parce que tu es là qui merci, Namoke o Azaleki na bisopé, Azad toujours on a mon confrère ya motema. Ouais, ngati azalaka toujours wana pour na tosa musala kitoko makasi. Alors merci bino nyonso oyo bozolanda biso lelo nazanga monte hein na ndenge ya bomesa no.
nde bomesana ozwanga lelo nazanga moko te naza na invité spécial pasteur, hein? Aza pasteur, aza berger, aza chant de l'éternel, nga na obenge l'homme de Bilanga. Alors, pourquoi l'homme de Bilanga? Il est avec moi, mes chers abonnés. On a présenté déjà notre berger, l'homme de Bilanga. La Katia Chant, on a l'issumi à Rossi Rossignol, on a simbi l'ipso image, on a l'ipso chant, tout cela, notre invité du jour. Papa, shalom. Shalom, shalom, aime la grâce. Merci beaucoup. Bon, avant de démarrer déjà l'émission Nabiso, peut-être un petit mot na téléspectateurs nous soit rosario lelo na aime la grâce et puis na bananza menyon so oyo bakolanda biso na ndenge ya M2 Pro officiel TV. Ok, shalom peuple de Dieu. Banano Sanzambe Skansu Bozwami. Ngai, c'est votre humble serviteur berger permanent Congo Akala. Ndenge aime la grâce à Otoloba, l'homme de Bilanga. Apesi bino sombote bisika bozali. Ba ono so bazana libanda ya Luanda. Apesi bino mbote et ba bazana kata Luanda pe na apesi bino mbote. Na apesi vraiment mbote makase pa papa na ngai, mon père spirituel, le pasteur Moa Placide na maman Rachel kuna aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de Bilanga. Nous voici dans le plateau parce que c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Oza papa, Oyoto, qui déjà Bilanga, ils ont sonné déjà vraiment ici quand nous sommes. Depuis où tu as livré concert à Célestine, toi qui combine Bilanga parce que Bilanga va baiser mon aîné. Mais il y a beaucoup de choses à inviter dans l'épisode du jour. Et puis au côté vraiment dans la profondeur. Mais tout le monde quand même berger Chico, Marfi Lazanan. Ouais, berger Chico Marfila, d'abord mutu nyonso azala na passé na ye. Pour yeba mutu malamu, il faut yeba passé na ye. Effectivement. Et présent na ye, on comprend que mutu auti wapi akomi wapi pe futur na zo kende wapi. Donc ndenge naza awa berger Chico Marfila, naza chantre de l'Éternel. Parcours eza vraiment mamulayi et par la grâce de Dieu, nzamba sali ngangolu. Léo Naza O Nazali et l'Europe aime la grâce à Yambingai. Mais toi, c'est surtout pour l'œuvre de Dieu, c'est un appel. Alors, on a habité peut-être dans les téléspectateurs au Bazolanda. On ne peut pas comprendre l'appel, il y a berger Chico, l'homme de Bilanga, Kumisa, Betamaboko. Mais appel na yo, ezalaki comment et puis fardeau yango koka ko contenir yango nini. Voilà, na roloba question na ko répondre à deux volets. Premier volet, ils ont la Kinshasa. Juste le temps où on a sali album, il y a les bosso, il fallait baloba. Parce que bateau, il y a binga les bosso, il y a binga album, il fallait baloba. Auto yemana frère Clovis Makola. Donc tout ça la featuring naie et on a appelé ça la featuring album naie 9e heure. Donc ils ont dit moi ils ont la carte souci. Donc déjà moi on peut comprendre que c'était vraiment toi. Souci. Vie et tout ça kabiso na ba problème et belé oh. Epako bona epako pona epako boya tieli kiana kolo yo kolonga. Donc on les avocats na sala qui na 9e heure autozana ba frère Guilin témoin na Belanzambe. Donc batumi ba rozala ba okamwa par rapport ya né. C'était vers l'année 1989. Toujours fouté la maman na ngiringi na ingende et na Nyangara grande sœur akutana mobali moko kuna et mbala ngazaki pasteur et ndenga zo kotoye grande sœur azoya na ndaku tuzo sola et a évangéliser ki biso a gagné ki ngai maman grande sœur nanga sœur Janine tout le monde qui est une église donc j'avais 14 ans la 6e primaire na kilote et tant on a kota na armée des vainqueurs c'est mère to benga rango place on a embellié sur le cas la mon compte au big stangé par pasteur Luzima Dioma Villa Lidonvic. Donc, quand même, nous avons un parcours, nous avons bimi à Boété, donc nous avons la route quelque part. Et c'est quand on a embellié Sukuna, nous avons 64. Donc, depuis 89, et puis déjà, nous avons déjà une séquelle musicale. Déjà dans le Lupango, à l'âge de 7 ans, dans la Kanze Momoko, nous avons un Kauka, papa a comme le Lupango na rato. Parce que si vous avez une pelouse, nous avons Baïda Bomo, nous avons un Rato, 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 les rasoirs. Rato, les rasoirs. Donc, donc déjà, étant on a commis l'armée des vainqueurs, nous avons une chorale à 3 personnes.
ngai frère Ngimbi akufa père son âme na frère Lubaki et nde esika makamunyo surtout et banda ezaka na nyanga. Apparemment conversion na yo pese mamba tu tout pas cité hein. C'est l'achat qui directement on appelle Nzambe aux alaki briganté aux alaki moi na mon quoi qui ne peut déjà ka malam. Voilà photo na maman, photo na ba grande sœur na ngai. Nazalaki un peu turbulent mais ceux qui tangwa Nzambe koki eza lokola Saoul Nzela Damas okokate. Donc devant les aiguillons na émission na okokate. Alors tant on a benga na zako sentir que mutema na ngai mobimba et comment ka tacher na makambo wana. Nazaki tozaki na ndako tozo futela mais na komo la na église. Place na bandaki permanence à liboso. Ya na nyanga 64. Donc na komo ke na ola na église, kolekisa batala na église, au moins na longo na ndako na tongo na na église so en classe koki na bonga na partie église na église. Donc appel wana eza vraiment Nzambe. Ya, eza vraiment Nzambe. C'est ça. Papa Chico, tu as fait tout na moto na moko. Est-ce que Papa Chico a fungola qui monte manae totalement, entièrement? Vous pouvez attendre. Aux appels na makamon, boya moi cache gauche droite. Pour tout le monde appelle déjà le co bandi pe carrière en gros peu et sur côté dans la makamon. Tout le monde appelle voilà. Ba sextap à ba frère Wezo bima. To boy lelo et comme il a fait frère Chico bimi c'est la sextap. Non. Tant on a zo seka, tant on le bima kamboyo. Donc, en pleine conversion, parce qu'on a beaucoup de mots la puberté. Et la conversion, on a une musique tellement que nous avons bien. Il y a une partie qui est place de bon, ils ont staff London, ils ont orchestre staff London, ils ont alors, si on a une baninga na comprendre pourquoi or je chantais tellement bien que on a se rendre compte alors tant on a qui kuna moi moi simbo que moi nini donc ba mina ngane sa staff London ba Mati Machuda ba Esther Longo ba Zao Luvuama binos ba Roma vraiment baninga na ngai to kola na bango donc ezaki ndengwana alors naza ko s'attacher na vie église. En même temps, nous voilà, donc un pas dedans, un pas dehors, dans la vie à Boumouana. Mais au fur et à mesure, comme on a raison, parce que c'est un cas difficile, même dans la parents, beaucoup la moine. Ceux qui ont l'excès de puberté, c'est une étape beaucoup difficile pour la vie à moine. Et nous avons une grâce, nous avons une église, Nabimi, dans laquelle nous cigarette, Nazongi, mais Dieu nous a fait grâce. Et ngai, vie chrétienne, elle est un peu compliquée. Nous avons attaché l'église, mais au moins, nous avons attaché l'église, vraiment moins mingi na nani. Vu ba changement pe amilier, tant to longo na ngiringi to komi na njili, na kota ina vie mususu, vie na eba ikutu ba vie mama sanga, mais ozo sentir que ozaka différent na bato, même bato bazo tambola na bango. So batali bazo mona ke yo, oza différent na bango, osala makambo ba osala te. Ils ont concordé. Donc finalement il y avait le haut, il y avait le bas. Donc na kota na makambo pe belé la vie chrétienne na ngai, tout ça la sincère na ma vie na biso. Ba passer na biso et côté abande ko mususu. Tout se voler ba face te, to mi comme ça ba santo parce que na za mo santo na passer ma bête en réalité ça na hypocrite. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Papa Chico. Donc, comprenez, hein, c'est un prédicateur, il y a bien un plateau, en même temps, le quoi, ça chante de l'éternel, mais le l'autre, il y a bien quand même la posture, il y a chante. Voilà. Le quoi, ça monté, donc, vous comprenez, mais ça n'a pas Merci. Alors, Papa Chico, on a monté apparemment, tu l'as bien mingi, le quoi, il y a bien la qualité à chante. Na ligne quand même le lot au bête la personne extrait à bilanga to bito koto et c'est un extrait peut to côté la bilanga kati ya clip na biso maman déjà Papa Chico ça la biso on a live to savourer on peut na live vite Jacob akanga kiyo po amona kiyo ngai na kokanga yo na kondi mananga na bikae Yesu nde nkumu kumu abankumu etanga makila simba kiyo po amona kiyo ngai na kosimba yo na kondi mananga na bikae Yesu nde kumu elombe mobali seyo
kumwa bankumu baya liboso no batembe basuka Yesu nde kumu bana humilité bazwa ngolu Yesu nalonaka bilanga na ngai mabele na nga présence na yo Jésus graine na nga losambo greno epolaka te un jour ekobota nakena partir suka partout na lingaka mingi nalonaki yo etikalaki tolia na mwana tokufa nalonaki yo etikalaki tolia na mwana tobeba nalonaki yo etikalaki tolia na mwana tosile nazalaki kolona na kolela nazalaki nelikia ye nayebaki un jour nakobuka Donc, bref, moi, Bilanga, Yangoana. Merci beaucoup. J'espère que ça va avoir plaisir de connaître sur votre labiso, dans mon Victor, moi, la mouta depuis Brésil, il y a Tongo, Azala, toujours Wana, il y a toujours en Abatala, oui, depuis la casa, aime la grâce TV. Mais Papa Chico, pourquoi tu es très Bilanga? Bon, Bilanga, Eza, moi, il solo moko moi moulai, mais la communauté, moi, moi, mokuse. Batu mingi ba bisinga iberger ngana wena concert le 5 na yo buka ka pondu ngana yo ko buka boye batu bazui bilanga na sens ya ko buka eloko moko boye nzoka bazobo sana ki po mutu abuka eloko moko fa lone eloko moko naza na Genèse chapitre 8 verset 22 naza na Galates chapitre 6 verset 7 on ne se manque pas de dire c'est que un homme aura semé les moissonnera aussi. Tant que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne cesseront jamais. Naiko ça la étude mon azako luka graine o mutu sengela lona po abuka na bilanga nae. Ne toza na sena moi, ne toza awa, mutu sa sala bilanga. Ah oui. O no so mutu sala kana sena moi, na malamu, na mabe, ezankona. Tozo lona, yango nzamba lobi tant que mabele kozala, tant qu'il y aura des humains c'est que graine moko kozala graine ya bilanga eza graine ya comportement eza na bato belé lelo bon naza je suis un homme de l'église na vivre mingi l'église vinanga leki na église na ebi makaba réalité de l'église na biso ba frère na ba sœur bazaka na posa ko ya koluka nzambe kokota ba retraite kosala makambo nyonso tosala na église mais bible zoloba c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira eza na bénédiction attachée na œuvre. Mais pour te lipamboli wana et comme lipamboli pas muto azo œuvre to azo servir et sengeli a servir ndenge sengeli. C'est ça le problème. Ndenge bana na kota na église oyo nazo mona lipamboli te problème ezate oya kana offrande tondimi oya kolala na église tondimi mais place que note kana wenzi ofinga te ochola kate mutemo neza kaneni so moni bana ba sheke ba osenga lipa opesaka lelo ngana yebaka ba mama bazaka batamiti ya malamu bana basi. Bon, batangola bolimbi sangai nazo critiquer te mais nazo sala musala na moni basi bolingo esili ma esili na mitema bana basi on a ebaka kala na Congo bazako mela mingi fantan et puis soko meli fantan aussi sangote akotika ndambu parce que a garda eza ndenge moko boy zaka kala soko ngomona mutu ya mawo eza mwana mwasi. Mais lelo franchement on dirait mawo ezo za susute donc tika omela ba fantan tina suka s'il vous plaît. Donc, maintenant le baboué, c'est-à-dire, moi, si on a yebaka kala ya mawa, maman boboto, le lo mona mona masa opi mela mutulo ka kolia, na maya ko mela. Mais azama mo Christ. C'est là que au pesa ko frère l'église ton dimi, tozo frère to sala ngoma kam. Mais est-ce que nzamba agréé au frère doit? Problème est ça, au frère nous opesa lokola abel apesa ki. Nzamba agréé ngo, c'est l'approbation du ciel. Et ça l'approbation que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tant que nous avons qu'on a ma belle sacrifice ça bien mais ça n'a pas préalable mon couple sengelo sala pour pas moller attacher na œuvre et comme pas na yo ozo condamner nzambe est-ce que marche dans les anengeni yango Paul azolo ba to mi pesa ka lokala ba offrande to mi pesa lokala ba offrande donc bilanga nazolo bela ba comportement na biso oyo to lonaka ba langage ba mama na moni ba mama nde bazobeta bana ngani zaka boite kala. Maman zui mona muninga bazobeta na bazobuna na mwana beti egoko makasi na mutuka mona muninga leli azui abeni mwana ye oh nga mama na ibi akala akozwa bana wana au contraire akabula bana mwana ko bena na lito ine kutu mwana na ye akina ipo na kopesa etoli po lobi abandela ngote
Donc nyonso tozosala na oyo ezomonana te eza bankona tozosala lokola mabele eza nano moto azolona suka fa buka mais loko eza très dangereuse eza nini tolonaka eloko moko ebimaka moko te donc c'est-à-dire moto azolona mabe ntango akobuka au-delà ya makambo alonaki yango na bilanga nazoninga nayebisa bato ke tala biloko ozolonaka mpo na yo moko te ozolonaka mpo na bana na yo bana ya bana na yo soki ozolata na susi na yo moko te ezalata na susi ya bana na yo ngai na ngai mona moto azosufrir ata ye moko mais soki namoni moto azosufrir na mwana nakomaka na pasi makasi mpo na mwana wana donc zala na susi ya vie na yo zala na susi ya progéniture na yo soki osali oloni makambo malamu lelo lobi komona kobunga te lokola Tselofshad komona ebungaki te mpo na makambo malamu asalaki bana batelemi babi te fo toluka Moïse papa na biso akokende boye te akufaki na masumu na ye moko afingaki nzambe te lokola Coran na Biram ya kufa na masumu na ye moko to que nous réclamer droit na biso bakenda enzamba ba les filles de Tselofshad ont raison donc bilanga eza pona mutu nyonso lona malamu po lobuka malamu voilà lona malamu po buka malamu apparemment notre papa Chico ndeti otala ki kaka réalité oyo eza ko se passer actuellement mais apparemment ils a qui inspiration ou utake pa nzambe te ba circonstance banze monanga nyonso na kangi yango te mususu nazana ba image ndenge nazwilango mususu na ba image te parce que oluba makambo pona ko sepelisa batu nyonso peza ka bilanga ata na émission za ka bilanga donc so na loni lukuta c'est que nazela pe lokona kubuka donc circonstance ya bilanga ezanze momoko ela inga kaka boye bon ezaki pe titre bilanga te mais au fur et à mesure nazoko yembango et de parler na comprendre que on zemboyo titre na zo ke ndenge mona bilanga on dirait dans esika mona cité bilanga te na nzemboyo mais makambo nazoloba nde zo signifier bilanga donc nzamba inspiraka ngai nzembo eza kobeta tolo te bandeko bayebi nga bayebi napesa témoignage mokie ya matanga to tozala ngwana ndeko na biso Rodrigue ouais tosali nzembo moko ya matanga ya frère na biso Rodrigue bon babengi biso boye osala ba vocal et tout ça ngape na ye bayebisinga berger kota na kata cabine makambo nazoyemba boye nayemba ngo to na lobango non yemba ça à l'aise Joba loba ndenge na utana libuma mama bolumbu ndenge na kozonga na libuma mabele maboko pamba miku Elize sekwisa mowei eloko kozonga na ngona mabele za molimo santu po mokolo kelelo kobeta to sekwa rodika sekwe bato bakomaka nzembo bazaki na biso parce que zaki rassemblement baptiste au nyonso baza minene tozaki na papa Dodo Miranda Guidistino papa ebele ya minene bayemba ba Sœur Jolie Makanda tout le monde ba admira ba ndo ko yemba boye ndenge nini frère Isaac ayisinga bina ngai expliquer na ogoyemba boye ndenge nini donc na expliquer voilà na yemba boye Joba loba na utina libuma ya mama na maboko pamba ni na kozonga libuma mabele pourquoi auto bungisa nyonso Job azolobela présent na ye nazobosana ke futur et dépendra na nzambe yango na rebisi Job boye mais Elisa kufa miku Elise sekusa mowe c'est-à-dire na tellement penser à Job parce qu'il y a en souffrance aza muto azolela na rebisi miku Elise sekusa ka mowe que disait Elisa zonga maboko pamba te azonga na quelque chose yango ne muto eloko kozonga nango na libuma mabele eza molimo mosanto po mokolo kelele kobeta to sekwa bibelo biboye molimo mosantu nde eza molimo esekusaki Yesu kata bakufi donc soko kufi na molimo mosantu nde osekwa donc tango na lobi na pesi témoignage po omona niveau nini onza masali biso grâce ya kokoma tolingi pe kotia mwa mokolo to pe na kati ya témoignage oyo opesi ya kokufa na molimo mosantu mais Rodrigue akufi est-ce akufi na molimo mosantu po asekwi te papa ok Rodrigue akosekwa te akosekwaka un jour parce que tebi ngano tebi promesse que un jour soit kozonga kelelo kobeta ndito kosekwa donc faut oser la kelelo parce que kelelo c'est pas maintenant kelelo il faudrait que makambo se suka izala makambo to tanga na Matthieu 24 que ndenge makambo se osa avant tribulation tant l'église kozala enlevé ndé na moment wana ndé bakufa na Yesu bakosekwa ndé Rodrigue pa kosekwa parce que akufi penza dans le Seigneur azakosala nzamba temps plein voire même azaki na poto ba bisi atika la bitengai fona zana mukuna parce que azaki attaché na musala na ye ya kosala nzambe na komi yoka yo moko tongo miyoka o miyoka ka oyemba lokwa nani
nakomi yoka yo moko. Ba question zo tuna ngai. Eza question yino de foi bisangai. Ndengo yokinga na zoyemba na malokola nani? Donc zana yo moko nano zwa temps ya ko sala ba analyse que non nazo yemba lokola mutu mo na obimisa ba timbre mo boye. O na yebi na yembaka bien. Na nzamba sanga ngolu. Batu mi ba sepela pe na ngai. Ngala ngaki bisangai o ka ndengo yokina zoyemba bisanga na malokola nani? Na mongongo no ka zo misa voix à deux personnes. Okay. En même temps, Thomas Lokofé. En même temps, notre frère Clovis Makola. N'habitez ceux qui essaient de caler un peu de ango. Ok. Et ah, on a appelé ça mbote pas d'ambuta, frère mbuta, tous années pena Luanda awa d'ambuta. Bon, pour nos problème makamba timbre oyo. En tout cas, tout ça bilanga. Donc, il faut na vérité. Frère Thomas Lokofé, na bien na musika, to yemba na été. Sauf que une fois matanga mo zaka na lingwa la. Ba mise ba zako yemba sai et na yaka na yemba na ba mise na ye et ba sepela na ngai mais pour ça na ngai zakati na yemba na ba okesa bato na vai na ba tebele pembeni ba yebani ba matu Samuel tout ça mais na zaka na volonté on ta ko yemba na ba okesa bato mais quand toi frère Clovis Makola tout ça moi li solo zaboué frère Clovis ba doit travailler na sœur Marie Musamba zo bengaye ma Marie frère Nza ou frère Trésor frère Daniel Abeta et pas Matou Samuel ba Daniel Tisek mon ami Abeta ba père de bakes moyesu en fait tu dois mettre en mariage place on a ebisio la permanence à liboso place à bongo na mutema ezaki na fête moko mariage alors pasteur abengisi ba sœur Marie Missa mon nzela pasteur Alain pour pasteur Alain za na bandal leki na ye et na nzela ya apôtre Meillard ba bengisaki Marie Missa mon frère Clovis ba beta na église na mariage aime la grâce. Nous avons une humiliation dans l'église. Pasteur a humilié biso a bossani ki dans la bana mo ba yembaka. Ba tie biso mu pandi kuna banda ba frère Clovis banda ko yembala mari. Bon, Clovis a beta santé a ça rappel ba cœur mais leader na bango pineza ki Marie Misamu. Banda ba tie biso pembeni bazo yemba. Alors moral na biso e bebaki. Tant ba comme ko prêt pour ba lia. Nde pasteur a le non le quoi bani balia buno moy manze momoko pour bazonga quand to koti to zaki ngai ndeko nga moko kufa Israël tonton kusala bato ba beta na ba promise musique ba ebie pe son âme tonton kusala to dako yemba ngai tonton kusala Richard Moyo azana Luanda awa na ngai trio wana to yemba ba rumba Toyema nzembo esengo na moto ayoki liloba akeye ekopanza yango epai ya basusu po bayebango liloba ya nzambe ezali nguya moninga na ngai etubelaka masumu siko nzembo wana etourne marimari atelemi na bakwanga na maboko frère bolakisanga nzembo na sepeli nango siko ngai tellement que moral ezalaki bien te humilié bien ya na katele lingala c'est yo mo teke nzembo na koti studio te donc mukolo to yeba na kana ye ezape mukolo oyo on a yo kana société pour ne pas dire que ennemi donc to ezalaka ndengo na circonstance ngo alors tangu to kaboni fete sili atika na muntu na nzembo na muntu na ye akomotinda frère Clovis Makola frère Clovis Makola a en vie Clovis a comme ya ngiringiri to travailler na ye surtout to travailler au monde ça nga frère ko yemba bien surtout yemba moi yemba non nzembo na bino yemba na matanga yemba non nzembo na bino yemba na matanga non na vrai sens du mot non bon et pas wana ngate wana aime la grâce tangu to travailler nzembo so na loko notika ye à chaque fois pesa nga be loge pesa oyemba ka bien vous en avoir bien oyemba ka bien alors question tout ningai franchement nazaka na kanzu pas grand frère na Lunda grand frère zaka coxer na otiki tsasa na ye pa na ye pona aider na misala na ye na fani na kata comptoir nazoka nzembo zo beta libanda pona kata ngabi ngai na bini de comment ki na akumbi apôtre za na Lubangu pasteur Gédéon apôtre Gédéon na bisi nzembo zo beta nani oya frère Clovis na cheka Siko Tomi Tony pe Papa Chico.
frère Clovis Makolo banda ko yemba lokola nde yo zo yemba boete ou soit timbre kaka lelo ya msuyo po yibi timbre na e mais liboso ye pas na timbre msu tangwa yokyo na ba travail bonde ko sala au fur et à mesure abandi ko copier timbre no mais kana ko expliquer biso na moi iloko anande salema soki eza na ba vivant bazali o bayebi tango mari misama bandi ndenge azoya parce que même ba style na suki wana bandango kala eza na bato baza na ba témoignage vrai ya ba frère Marie ya ba sœur Marie ya ba frère Clovis nzembo o bango baza koyemba ba période ona yebi ona kanga eza boye ba ima nzembo po ndire Marie a reprenant ona ba disque na Marie a yemba boye Marie misama ayemba boye naponi nzela na yo robaninga naponi nanga inzela papa ye nzela na yo nzoka kitoko mingi soko landi ba tembre ezaka ba tembre ba Paul Balenza na ba nani ba Paul Balenza la vie nouvelle donc na mo ba vox ba sorte ba ya ba tembre o bango baza koyembela onga na yebi yango wana alors tembre o yangai eza mélange ya makambo ebele ouais en tout cas na sali ba recherche moi mingi donc pona yemba awa ngambo na yebi na sali nini pona yemba plaso mais tant que tu as un album il y a 9 heures ndeko pasala na ngambo débat mukie ah frère chiko zo maloko la ngabe ah plus so maloko la ngai donc réalité makambo en tout cas bino moka boye bato bazalaka tant que tozoyemba bato bazana ba image na kala na nyanga boyela ngango bola sana na zo yemba kala on sa bato bana image ba frère Clovis akala boya nango comme ça to kozonga la ba émission to comparer et boyeba soki nani mutalanda nani mais normalement bato ba ye na moi sima bazaka na tort bato babimi te bazaka on dirait bato yo bayiba bato babima mais nzambe azoka lokumu ayebi réalité place utaka kumi vraiment na suka déjà émission na biso na yebi koki ko salela biso moi nzembo moko pe ya bien na kati ya album na wa bilanga à part bilango vraiment nini oyo bongisi pona bana nzambe to bike to ute ko bina na concert na Célestina programme ya notre frère Chico awa na Angola bongisi concert te ozana ya 20 nini programme nini ozana ngo na kati ya album bilanga pona bana nzambe ba savourer yango très bien merci aime la grâce donc par la grâce de Dieu concert auto sani na Célestina Doge na mai preta et botelinga ba production mibale production moko les autres dépendent d'angai, bah personne a déjà salle, donc soit une appelle à Val, tout ça les productions, mais nous avons prévu dans salle en l'acoustique et nous allons mélanger na conférence, parce qu'il y a ma caméra photo loba, bah réalité c'est belé, bah tout bazo y lobanzambe, bazo minimiser bango, bah tout bazo y makara banzem bango kara bongo bongo, bazo pesa bango ndirenan, et puis bateau basé la rabiso tant to bimisi mutu baye, bah ça pour un producteur, te pour n'angai, ngabe nga on va profiter. Si tu es un producteur, il y a des gens qui sont côté, il y a des gens qui sont côté, il y a des soutenir et on dit mais le gens qui sont formés. Alors, concert il y a mis balé autour dans la production, ezali na Benguela, eza pasteur na biso Stéphane Maungu, il y a na Belgique, na église na ensemble prophétique Bethesda Belgique à Lost. Vous excusez la prononciation mabé, à Lost. Donc pasteur Stéphane Maungu il m'a signé production à Benguela, Tokobeta, et ça en mai. Maintenant, tu fixes date la dernière semaine, on est là. Dernier dimanche, il y a Souka, il y a moi, Tokobeta na Benguela, na salle monumentale. Donc, production en Goana. Alors, tout ça, ma cambre belé, tout ça, ils ont bandé ko belé, on va soutenir Ngai. Na petit ce qu'on permet na cité bango. Donc, on a la dédicace à bandé ko pour soutenir Ngai parce que carrière Ngai vraiment siko est télémi professionnellement. Naza cause la temps koka pour na sala makambo na bando sala sikoy alors nazo pesa merci pa Tunga Miguel merci beaucoup nazo remercier ndeko na biso Rachel Toubaran nazo pesa sumbo te pa ya Alain Visor merci beaucoup pour na ba soutien na bino Daja Kufimpa ba benga na kombo ya ku Belana. Donc Daja, merci beaucoup pour le soutien. Junior qui sont pas, merci beaucoup. Nous avons cité sous Verdi, Prophète Élysée, Hospital d'Affaires. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup papa. Tout ce que le soutien dans Makasi. Nous avons Blanchard Machuda Ntsuka. Merci pour le soutien.
na Congo na Rotanga pasteur Roger Ntikisi asala ba mission ba bakanga na problème ki Congo koso mutu kinwani na ya lo bakandengwana. Merci beaucoup papa. Dona Monique, merci beaucoup Dona Monique, tu vas aller bientôt. Ladi Schengen, merci pour notre soutien na yo. Pasteur Stéphane Maungo aussi na tangiye. Pasteur José Mobois. Voilà. Pasteur José Mobois na Paris, église El Shaddai, Paris. À Patin, Pemenya Gare, il y a Pantin, pasteur José Mobois. Parce que bandeko va soutenir ngai. Obete la biso sous moi nzema menga c'est pe le la biso nzema moko ya Clovis Makolo Bosala featuring, ça nous ferait du bien. Moi vraiment ba fan nous sur Am la Grâce TV o nous sur balingaka chaîne na biso, je vous dis merci. Bongo na moni mon vieux Alexis ya mamoto l'homme des chaleurs babi Rossi azongiye yo. Bonne année pe yango yo. Bon moi soka zui ata moi gazo zero sale bola momingi. Merci na yo mon vieux Alexis ya mamoto l'homme de chaleur, l'homme de Baibinga Baplan. Bon, on a bosanité, mon vieux Godard Elico, le vrai parisien. Donc, on a une nuance, c'est la vrai, il y a le côté, c'est la raté. Donc, on boy, faux parisien, il y a un vrai parisien. Meilleur, on veut, bisika, ou les hommes, bino, namoni, maman Sifa, Makanga, papa Nanga, juif noir, le savant, Makanga, papa Philippe, gros bisous, nabino, meilleur, veut, bisika, ou beaucoup lande la biso. Bongo, na bosanité, babi, arme de pro officiel TV. Hein, ma solo, donc, on a une émission au Pécolan et Kakuna. Matou Daniel, na maman Beni Bolamba, le couple pastoral. Tata en tout cas, au Bossal et la Kapambola, parce que Moussala Bozo Sala en tout cas, les autres gangs à Liboso et à Batonion, sur Liboso Moké Mobimba. Merci Nabino Bopé Sabiso Appui. Je vous laisse à Salabino Bola, on a dit un bon mot. Papa, merci beaucoup, M. La Grâce. Je remercie l'équipe Mobimba. Au tout ça, la mission à Waleloyo. Nzambe nangai a monabino na bandi na ndeko nangai papa Matou Daniel, pasteur Matou, merci beaucoup pour notre soutien na yo mon frère Matou Daniel, merci beaucoup. Alors nangai na remercier ba collaborateur nangai na église Cité de l'Éternel. Biso Cité de l'Éternel toza na kuka. Donc sokoza na kuka au côté na rai antiga li affaire au côté Oko Zwabiso na numéro Oyo Eza 00243 929 83 81 31. Alors na numéro Soko Bengi Biso Tozaka na kuka wana Toya Bozo Cité de l'Éternel Eza na kuka ao. Alors na Ope Sambote et pas il y a administrateur de l'église Cité de l'Éternel Papa Raymond Zambe Nanga ya Pambolayo na groupe Mobimba ya Timbre d'Afrique. Na remercier papa Nabison Tamboué, Avo. Na remercier maman secrétaire, Mami Kamanda. Na remercier maman Nancy, maman Bibiche. Na remercier ma femme, maman Moseka. Na bananga nyonso. Église Cité de l'Éternel nyonso. Mouton na bosani côté ninga regarder parce que télévision les attend. Alors on appelle Simbote pas batu nyonso to balandingai de près de loin. Moutounion surtout aux gens pour contacter un numéro na PC ça WhatsApp nangai dans la pour ça soutien na bino kaka moral té mais na pena pour ça soutien na bino financier pour soutenir ngai berger na bino ngai. Alors on zemo na koyemba pona clôturer émission na biso otoyemba na frère Clovis Makola na saluer sikaza na France il fallait baloba bangu na balobi nangai awana mitiki na nzambe nangai asala po nangai mbatelemi babeti mondenge mbalobi tokotala soki nzambe na yo akosala po na yo Yesu maloba batata mwasi esuka ya banoko pe ekweya se ya Yesu yango telema bendele na kati ya motema ekope pana elonga nyonso kolakisa yo ndekolo na nyonso ya il fallait baloba
tango yolobaki te bavandaki kimia basalaki erreur lelo yolobi nani akoloba lisusu yo ndozali na liloba suka ya bomoi nabosani te maestro Alpha Lutonadio nandeko na ngai GJFF Zambe na ngai amona bino merci on est ensemble.